Frère n'a pas fait l'école, même pas post-primaire, il n'a pas fini. Ce qui t'aime, il a un certificat à faire. Même primaire. Bon, il a un certificat à faire. Mais combo zo makila. Boté, tu connais pas bon Ma fille dit mototé. Tu as dit que ça m'a été. S'il te plaît, frère. Celui qui n'a pas étudié, il va bien analphabète. Frère, c'est un analphabète. Asinga nani yeyo boko mana la police oh nani comment nani prince asinga affaire yeyo asinga affaire yeyo asinga affaire yeyo nyama asinga affaire yeyo wana ya Charlie e plateau ya kovimba par karangai fallait se taire. Erreur mususu échangeara. Ya Charlie Prince bino boza bato boloba français makasi bentelo yaya baloba kana kanda te. On va où? Faire il n'a rien. Ah bon? C'est un analphabète. Il n'a même pas un certificat. Bafinga affaire baloba na affaire basa na affaire boy akiparate to lingake na bongo ezalate brita bobeti faire n'est-ce pas que mes enfants les enfants de faire excusez-moi c'est ça aussi ce qui nous révolte. Il n'a pas donné à ses enfants une vue meilleure et à quoi sert cet argent là? N'a pas Chantal Bola, moi on a italien, je les respecte, moi on a besoin de moi si le lot elle prie. Mais je serais obligé de le dire pour éveiller conscience. Il y a comprendre qu'on ne peut pas continuer à soutenir des bêtises, qu'on dise la vérité. Il est temps qu'on dise la vérité aux gens, qu'on les regarde en face et qu'on leur dise la vérité. Ce que tu fais n'est pas bien. Écoute, ce que tu dois faire est ça. Partout Bazarana Bango, même les fans, vous devez orienter les choses. Moussoupelité. Oyo sada musée moi nga non c'est pas na côté natali Facebook na roya lité na otala be émission na sur émission e komi na kaka lobby toto solo na teyo lité mais ozo koma na Facebook wana yango te lité kanga Facebook lité kanga Facebook bozo apporter ba mise ba merde na ba merde to yeba so papa ba goloa te ba golo na ndenga bien lité ya oza déjà na pifo na yo oza na makamu na yo ya na loba na sanzungu to na loba likolo ya TV to na loba nini bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu na nganini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Bozoluka biso wapi, boluka biso musika te. Bozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pena numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na banda kuna yo keba okoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa banda kuna bino na société Thierry Bouda Construction TBC na Primalamu Oya Mobondo ekeyo. Kolo Yesu yo mobikisi pembeni na yo namona lolaki nosuka ya bomoi nanga kolo longola kobanga kati na mokili oyo ata nakufeli nde komboka na nga likolo akorale mama tondala bayo pena okisenga soni na nzembo wana obungisi yango yo mpena nzambe mama biso
Pardon, mbote na wanyo soba landanga, mbote na maman yoso michoni, mbote na maman catholique, mbote église de réveil, nzembo wana eza na éphémère te. Po ya lelo koma kaka o sonde ni nzembo wana, eza na ba nzembo éternellement. Ti na lola to koyemba. Ndeti na ba nakoyembela yo ekolo ekolo nakokumisa yo ekolo iye ekolo ba nzembo wana. Le coma, toyembela mama, toyembela boye, mais c'est que c'est à yembeli ne boye, toyeba rasute. So na lobio, o lobela rapa kama futa nzoi, te. Na lobeli mutunya sonzo imba mo ya, paradia uti wapi, sans effet. Merci na ba bota nyonso balanda mama capable en passant, ba bubu o eza disponible. Na saka bilambe belete. Soko monika lelo kaka photo tindelanga lobi e ozarate po yumi na rate po na sala 3 pièces mais des fois pe na bandelanga nanga nzambe apambola mutu nyonso akotala biso à travers émission oyo Kapage télévision nzambe ata apambola bato nyonso azaka na biso longo tongo midi pourquoi nzambe apesa biso susu énergie nzambe apesa biso susu ya koleka ba penser na biso nzamba sala biso grâce chaque jour pour insécurité toyebi pete so insécurité pour tous en sécurité na mboka o to futela ngo pe taxe te batu batala mibeko na loba nanga kombo te po mboka o soki mutaza odela olobi boye basuye baye ko lukayo bo tshela biso pe to futaka sécurité. Pour sécurité, et sécurité à mutu, il y a beaucoup de mutu. Et les qui vignette, et les qui permis, et les qui nyonso oyo mutakoki kozona mokili. Pour nazomona pona ma mituka, boche makasi na ba réunion. Il y a Jésus Noël, nazomona opeme nyampaka. Yoza vie nanga ya tanga pasi. Biso bakapache ezaka po tokenda na babiro te tolandaka te po so leo mpe na bina na pa faci na preuve so mpe na ina landa naza na bapreuve ya bafoto ya misala tosala barédaction ya Jésus Noël oza mpe na lingwala tala baveni ya lingwala bourgmestre ya lingwala babourgmestre nyonso kaka ba chef du quartier nyonso alingwala tu peux même pas prendre de l'eau na veni et surtout son boule beti na quoi itaga na ebité na moni bakangi c'est sûr wazo bongisa to ba paradis c'est que ozwa nga banzela oyo pa bumba bongisi po esa lokwa to lo ba mabe ya mutu mais azana bolamu na ezwela nga banzela bravo po banzela pe esalami. Bozana bolingo na biso insécurité ezali ya kosakana te. Makambo ya koyiba biloko kati ya nzoto ezongi nango. Makambo kokenda kobeta bato bakuluna na ba cimetière ezongi nango. Makambo kokataka bato ba chaînette ezonga nango. So pe bampaka balobi ba dresser bango au droit de l'homme. Et ngai ermo nazaka na besoin pourtant tokendaka check-up po nga ata na kini nasaka check-up po bakongole mingi basaka check-up te yomona bo akufaki toujours ezalaki ndoki te contrôle nazaka na besoin nga la paradis tobeta mpe makolo galerie présidentielle tina lingwala paradis lo tobeta makolo bongo siko tokobeta makolo ndenge nini paradis ana pakia malonga te soki 4 kuluna babimeni nga 5 kuluna moyena sala sport na kima mbangu cooks danga baesanga na kima mbangu libumoleki munene kima mbangu matame komo kwebo komo komela nga dana émission Pasteur John maka pashi we munene makasi maka pashi kitisa libumu matama maka pashi lupende na kosala cross ndenge nini awa ti 24 so na sala encore 2 fois na semaine mona kiti chege okutane ka awa na Sonas na entreprise ya Jackie Kapasha na Sonas okuta dana 3 chege avokota na Sonas awa kaka Planète J 10 chege
na ya mike na ya minene ti okomaka na cimetière ya Gombe maboma pils bashege tolongwe wana tina viranga kapashe so de mouton balongoli nga da saki kuda yana tina komaka wana déjà tina oya 24 na empire place basombaka baperike na ngai mage bikolo toza na mama Magali Kabelo place bakabelo ezali olingo somba kabelo partout dans le monde Cynthia Kapashe aza na kooriente yo okosomba kabelo oteka kabelo na empire koloba te ya bana ya mike toboyi te botalela biso likambo boyisa biso mpe ke mikolo tosala carte ya cotisation ya bapaka ya susiat bapaka ya susiat basalaka mosala vraiment te mpo so tobi ya malonga te mabe po basoda na biso basalaka même bafile ndie mpe ezala kale lelo eza su te mikolo ekomaka kokanga de couple soda de couple nde mokamati bopesa na bizu bokende société bobenga baparent bizu kuta eleka kosimba eleka wande baza terrible mais namonaka na police rien que ka balia bien soda mboko azala pena na souci ya mboka po état de santé ya basoda mosusu bapapa bagénéraux bapapa bakonza basoda botalela biso vraiment basoda na biso par respect na ye pena lokola maman nafanda na nga na kante nga aza na bandeko basoda mais élevé na bagrade mais mwana oyo amoni parent na ye azolia bien te aza soda aza na kan amoni mama na ye na badifficulté ese mwana wana auzwa munduki na kati tabima nango libanda mwana wana ya soda amoni papa na ye impayé soki boye akonyokola bato libanda te nga na bunda na 3 chege na boulevard na volant pardon na ota na nga ville nde ezaka biso bamatala na bafille bokitaka baglace te soda ti chenette komeka okita glace te soda ti chenette na boulevard au 600 bakatanga ka chenette eloko ya lito ya or nazala na babijou ya valeur na oloba estimation te po bandeko afami bako bando benganga na sisi na émission te ekwea na kati ya motuka mpo na ye bavolant nazalaka na likolo na accélérateur na frein prophète Marcus Efrata ayebisaka nga jour wana na 40 lelo abi Cynthia oza ya nzambe omoi so onia te ka frein Mark X efungama yango moko zwa niveau bonzambe papa isinga Kapashe moi mokolo omoi nde baagresaki obongo so kaka ngai frein bange basaso donc ozali na saint esprit abe soko frenaki Mark X efungama yango mosiko nazali na matériel na ba chaînette plus nga moko en plein boulevard du 30 juin Sonas ne bandela Sonas babananga ne bandela sport kitaka glace babananga e bandela Sonas na keda obohama na régal na kipa ko bat na arrêté donc c'était Dieu batu ba mona nga 16h na oti gale présidentiel na zonga na oti musala te bolingo longo ya mitema na yoka ngo na nzembo na ite so pakani yango embela biso mais bolingo pena elongo na mitema nga mwana mwasi na volant na mona ta oseku monte na oganga bat ba oleka bonga pena bat ba oleka bonga bazo agresser nga na boulevard na kenda ko lokoteloka litoi na lufungula na kenda na pesa plainte na nga baloba o ba petonga za pembeni na loba kombo ya nini te ba petona ba tokozwango seki boyebi bato basalaka bongo bolimwisa bango kolimwisa kokanga ya koto te bato mona te bandeko na ngai mpe na futa bayelangaka eloka litoi mais combien de bateaux basala ba accident ba agressa bango ba shegi combien to futa ta ko futa pona ba école ya bana ezala sécurisé ndebo tchedi biso 4 soki 5 biloko ko futa na mituka to futa pona bo moina biso à partir à lelo hôtel de ville sa biso bata lemba to pesi bino 10 souciats
avenir moko bokotizaka ata autant bokende kotika on a sur cette telle. Comme ça chaque 23h 22h bouclage. Tout le monde va oh ba kokota, ba oh ba kuluna ici là. Kuluna ici là. Na ebité ba dimnyande ba député mbongo. Na mona ba sur na terrain té. Donc to comme une personne normale tout revendiquer na biso té ba singa na poto kuna grève ya ba bus. Place etikala ka ko revendiquer mindele biso ta ba lobi crédit comme $20 topia courant ko te comme na normal délestage des jours ba on a bazui moko normal ba lobi te que situation à la haine sonité tous en a bon moto tous en a bon moto nga capable so na zoka $100 na za bande ko na ebité pourquoi la science ce qui n'était même tout soit beba na yaza kamtiama biata bongiti et le bébé sam tout tika satan le ya John non kokate na olia bande ona ba olia ti non kokate ngata na poto na isa Ursula capage na bi na kenda poto na sengote ozati na kenda na isa Ursula il faut faire fort o ya poto leki nanga so na zana no à l'aise bolingo tozaka na bolingo ko misisa mutu kokata na biso na tolobaka nyonso tozala na bolingo Kongo loko ezanga biso saka bolingo biso pe bakonza ko nyonso bakenda poto eza problème ni ba venir ça surtout na lemba jour na mina kitata na lemba terminus nostalgie na tata nzira na ndole ya mokengeli ne na ndo kendako Kebanyoka, loka pakala biso ya mikona ningemi. Lemba sale na ebité. Babenga oni funa lukunga. Mwamba takuna ninga kwa yeba onte. Ba vota boza. Ndako na biso ko de dindi, biso to dinda. Ma kapashi famille kapashi. Mama banga dinda. Bo sali biso pe nzela. Presse ngo makada bango ole pesa sous valeur na bandako. Et comme si bandako na se lo kwa na ipene. Kota ba la lukuna. Et comme si bandako na se prince likolo bomona wapi. Chelanga no nzela na biso. Bandako na biso comme na se mbula nyonso ya matete e kote biso na balopango na bana na bopito mikolo na ebiti bana mikolo na salite o ezali na te ekobonga na moni te ebonga na mais na mona ka mituka o ezonga ba salite na mona ka ya vide bonde ba otambusa o mabe mituka botambusa pe bien on a pe ka ba pesi ba grand cœur pas ba jeune garçon to la souté donc na volo on a paniquer na volo on a paniquer seule place on a paniquer et ça na que Paris Bruxelles baza pe baza na ba grand car mais pour ni batambola na ordre na Afrique du Sud grand car so betika bon biso bata moto motema ya za na coin dido batozo baka ya ngwa biso bata moto ya za na coin pardon bango baza na frente. Ce qu'on frente on a mon pépé na poto ezala ka ezala na frente to biso parapluie na biso ezala ni rétroviseur to mona na simate to bon sako to kangi no parenthèse on a bécole ya Congo ba point eza tellement belé ya koloba na ko passe ta monde bécole ya Congo légèreté na lekai place moi na ngatanga na moni bana 5e na 6e komela masanga makasi afa kota classe na mi yokeli mwana na ngada mawa
Donc, bano babiman aya bekola kala mokengeli omona préfa bimati libanda mokengeli na yite so mokengeli beba préfa bimati libanda na récré a contrôler ba kimi to bano pakata bambangu so boki bo pakata bambangu bamona binti lelo ezate bekola ezaka mbongo 3 tranches 500 1500 baba ebaka bofuta la 3 tranches kokengela tout autour ya bekole bana bakendaka wapi wana na betela yango sete partout bocontrôle bana ya lima kufi dépression mwana no asolana na nekole nga nakenda tina ekole ya bana nga defwa te nga mpe nakenda na temi na porte na bi dodo montre moi qui t'a giflé na mpe mama bongo po jeter na boy bailanga mwana moitié tala tantine na biso Rose tala soit disant so ba abusé na mwana ye tchelanga Rose chauffeur ezapeka na maîtriser ngo bien te mettre botala bana surtout ba maman travailleur ba femme forte OK otali bilamba nga capable na kenda na surveiller bilamba mais naza idée na nga ndako bana natiki baonde so na sika ne fona benga sandra bana ndeni opese nga mope na zalaka ba mama ba papa bo sala be fort est-ce que écoute na lobi est-ce ba couple ba femme la susu mobali pena yobi papa to prière l'autre gêné bino ezala tezaka na mona téléphone na yo numéro mo simo benga kyo mo sipe kuna mobali pe kuna bana bakufa kabo o iPhone o ba violer surtout ya viol na passe to pesa bana confiance nga otaki otala vidéo moko ya pasteur ya Marcel papa Marcelo ba TikTok ka Marcelo alobi lelo ki na ibna boyina bino paka bolimbisa ye abi lelo abe eloko moko donc en tout cas na pambola ki abi ba parents lelo bakoma trop téléphone ata mwana olsola na ye mama aza mingi na téléphone ke na mwana bosakana na bana te oza na ntango oyeba te mwana azali na ekole ndenge nini oza na ntango ocontrôle mwana te yoka téléphone bana kuna tv yoka te so mwana kuta ye pembeni mpo asoliso fo gangela ifo nami mona na kala lelo te aponga mpe nazali bo moi dodo laisse-moi d'abord non tu vois pas abi mwana osani akangi yo ozo repousser mwana osala ni akangi ye moko pa Marcelo abi mwana ni moi rappeler papa je vois que ton téléphone est plus important que tout ce que tu fais parce que tu déposes jamais ton téléphone bosola na bana to bosola na bana te quand on dit mwana leki mombongo mwana leki mbongo na mona onde biso to koli bona ba mama biso na mona esengo ya kozala na mwana ya nzambe fa pambola mama nyonso atali video nanga o nyonso na problème a mwana o nyonso nzambe apambola ménopause pa nzambe za raté pourtant nzambe alingaka pesa an apesa ki kaka to contrôler bana tane mwana kufi akenda olanda ndeko na ya mwasi babane ko soki ko agresser ko traumatiser nga alanda tala mbeli do insécure bana babimaka na machette bana blé blanc bakoma plus pur que bakuluna devant porte école en plus ne longi mona nga chubi mbeli la fois za chuba batubeli elongi ne ACP singate en état de ma bienté famille limbisanga aza mwana même mwana kenda i classe ba yo tala Seigneur na mena no mai kane na zanga na Kapage TV babengi nga ya kozwa te na kokelo kona te zamba bomba bana na koka te na kokoka te na yebi te parent na ye na koka te
ba surveiller moko ba comment na surveiller na comment na cop na école liboso à porte ayebi ke bano surveiller na bano surveiller ba surveiller ba école ba comment na cop ba parents ba lomba ba osala ba kuma ba parents ba comment na ko soa na likolo ba ya ba espace na ba voiture ko garer pamba nzamba batela bana sœur na mo apoto sœur na pe na benga kala funa benga sera Cynthia na ya poto na balaka izala jumo mbai na ngaya to fanda to lala pe akena musala zonga te abisi tanga musala mbai na nga akena musala alaki nga pe chérie bobo na ke musala zonga abi Cynthia mbai na nga akena musala zonga te ba obenga ya ko lokote bende abi ya ba benga na poto ya ko lokote bende ba na sala accident kufa tala ba choc eza ba genre ba choc wana mwana mwa auto kufa akufa ki sevigné eza mbali bosote donc comme nango blague mais quand les comme on a nyoso na maseki ba oba na mbongo que le meilleur gagne te mais justice faut ça na mapona bana wana biso so photo za la ka koto ko ngona ba mbongo pour ka to bimana bana to kenda ba poto te biso to lingi bana biso ba kola ba koma pe biso to bota na ba poto te to komi to ke ko kende mais ça quand tu me fais mboka wana OK pour toi comment bangiso faut tikala pour to tikala ka tendenge ba situation boy to ko bangila bana pour ma beza na partout bébé strong pe kuna le la moi ne mobali ya écoute zaki na poto strong a perda mwana ya mobali so ya 11 ans so ya 12 ans strong ndeko na biso na TikTok ti siko so cheka na komantaka pour na nzamba na singa nzamba pese kimia ba ya obenga epeka boy ya ka mona kufi ti siko akenda ka na cimetière alela nzamba simba openoza na ba dépression na te o ezora batu ya ni felo ya monde à ténèbres wana nzamba pesa ko ka kimia tozwa kimia ko tozwa kimia ndeko gelo na moni vidéo na yo pe paradis o illustré nga bakaki soki ndoki apo comme sou bien la dépression on tozolo ba yango wana esa ka kindoki te tozala ka kindoki partout et puis mutano ngali sa vidéo na nizaika mutaza na sima téléphone madame madame mutafani sinde kona mobali ba mesala na kini mais garçon pendant filmer zaka na bolingo amo mabete to torturer te amo mabete on ba tindika ka sa mo borango apenza mabete pona ne to yokelaka na bamputu azwa pena camarade ne wana vandisi pe ba umeli to tenir ye vraiment rigueur makasti ya gelo nzamba te ya yo mone pe mutolo barate ozwa ndo ya nanga telema luka pe musala to mona pe batu so sala pe na mukanda muze zara na bien te même ko pe zaraka telema luka o mona ozwa pe appartement na yo ozwa pe studio o ko ozwa pe chambre au salaire location pour qu'on a bien et ça qu'on chez soi et là que l'équipe qu'on allait pas non exact pour comme à charge attends le loyer ça la vidéo que ça qui bon côté alors le bail pour vite mener moto mais image balobara première impression na mokili on a biso bata mayele ndeto lobara faut que ça la bien impression liboso zo pesa pour etika la attends bo biso deuxième biso te bika ya gelo andoki bolimbisa ndeko na biso ya mobali asaki yango ndenge mabete on dira tindika maki mais ndeko mobali réseaux sociaux basakana na nti ezara moto ekitare bamba avoya ko utiliser téléphone loba il faut yeba pena mamni ozo sala pour eza terrible na batamite ya malamu na ya mabe opesi pe ndeko famille na epasi bamoni kelem so asufaka boyebu yango faut ozala pena so lingi dikamte ko sala ngote oni mutava na nanda kuno tezo ba mesure ko benga na sonité mais bozala bien ba paka kutu bakande umela na ngote nzambe apambola bino bozala bien nzambe non c'est ça comme Charlie Prince non c'est ça na wana Charlie Prince adam pakananga ba yo to kuti na presse a se respecta makasi na comprendre ya Prince Olanda akoma na mambo wana bato ebele baya réseaux sociaux
balanda elulu yango ezalaki kaka bata preste na bamusicien bakweyaka basele na vent eyaka vent eye so omemani omemani nalobi vent ngo ezwaka babiso te mpo anini vent wana oyo eyaka wana ekozala moto ya mutu kofingaka bato biso ezwaka biso te mpo anini mpo ezalaki mpe vent tovanda mpe na bato bavent ngo me toboya tozala esprit nga nde naza bolasala banze bafali dans le calme so na ye nakomela paka na okoma dans le calme la famille natia banze bafere dans le karma bango tout nakufa te nazala moto akan te nakoka te mpo nga na ndeti mwasi oyo roi Hérode akabola bitumba oyo wana mosu alalela mwana ye akosi o achange moninga mwana nga mpe naka pashi bachangeanga mwana mpo ngai nde kolo mwana nga kolo miziki siko bata réseaux sociaux nyonso te na généraliser bino nyonso te mpo bato basala mosala bien baza bata réseaux sociaux siko baza lokola bato oyo babomi miziki bazwi sikoyo bamusicien oyo babomi miziki baye kokosaka miziki oyo ya bien eza nde ya bango naye te so na explike bien siko ngai kolo mwana oyo akosaki keza ya ye nabi te lokola mwana nga kufi problème eza te ya tika ane na mwana lisolo na nga na miziki ezalaka yango wana naloba na okokofinga mise moko te mpo bango nyonso bana eloko basala na vie na nga nga mpa nazonga nsima natala na okokofinga fere te fali te jibe te kofi te karmapa te jude te te na lisusu bapaka pena manda chanti te na okokofinga mutu te moïse mbiye te maekala nakokoka te po ntina komaka pashula ya bingebu boye nazwaka batrophée po bapesanga chance sa batala kombo na nga natya micro wana nga lipapa na mboko ofinga bato mama biso ayebisanga omoi na vie ya fo bozala bamama ya très bonne qualité. Moi je représente ma mère. Maman biso ayebisanga omoni na vie na so moto a regretté ka sérieux ici surtout soki yo moko pe oyebi kasala bolamu parce que maman biso to tokola déjà atanga babilo mo ya bongo na mutu nona na bani na TVT achenga de lora ekotinga nabi abi kada li solo abi kolinga raté et puis kolinga raté ba kos ba loba no dikamba kuto nango aba Cynthia ba kosela yo ba kuto nango ti ano isanga bonso ba yana ngami bali ba yina gender ba yina kukutala bango ponga gelo nanga to landana to zaika ebebe bonga code 16 so amonga na paka kuna fasaka ba désordre yana mobali bazua ano ba Cynthia bon le quoi gelo ha ekoloba ezape lokuta ba koselo likambu me ba kuto nango ti nakani ba koselo ngami ba kuto ezande bon mais ce que ba koselo likambu ba kuto pe na likambu et puis mutu o asala bolamu a regretter ngane na vandi boy mama abake so ka regretter pona mutu nga Cynthia ye pena salinga boy so ke zaka ya solo mwana nga esili ngana kanga ngai ti na komi lelo mabeza la kala mutabandi nga na sa effort atato ke samba mabeza ngana kanga kalika mwana pa mama nazana nga mutu nazaka pe berere entre parenthèses ya Charlie de penza na ina kero ya Charlie Prince na biso nas vite encore na Facebook te ponga baba hypocrite nazai sous hypocrite na 2026 na ye ponyo seza ayo polo bay batunyo so bay ba golo ba bay batunyo so bay na man atalika extrait ya jeep osali mabe makasi ya bilanga maloba bilanga makofi ya jeep na mutu nanga nani ya bova ba to beta
Na bossa ni kombo. Golo mususu. Ya yozo risqué hein. Okondima ko beta muninga na vidéo te. Bakima. So batona nyonso. Po ba o ba biso ba bis jeep, ba appartement jeep te. Si sikoyo, to moni place jeep a misi li kofi na été. Le baka accusateur, alors le bekizaïe. Ce qu'on a filmé jeep. Azate. Paradio moni jeep. Il a sauvé sa peau. Mais yo le ki nanga mobile ya bova o mi filma ki wana bino bale bovandi bo tout royo. Soki Charlie azwi ndika. Il kambo ya kate. Mabe bola tsapaka ndika oyo afani na ndako ya mbova fera ayebi na ete pona nzimi te fera bala mutu bobeta. Na yebi te so ba fera ngo o to soana bango papa Hervé ezaka onga na yebi. Na bati ba se dédoublaka na bati misusu po niveau ba conseil on a pas faire gola te na ebiti na musu biso ba bomba biso sinta leki na ya parler ba zo biso batandaku misu ba sacrifier bango batalibanda na ebiti babaka toloba témoignage vivant boyebi no ekolo mpaka ezaka de ya ba boye mingi na ebiti Toti kabilo wana na orchestre et sali mabe na sepeli na onti ba golwa na yebi bino wamboti ba finga affaire baloba na affaire basa na affaire boy akiparate to lingake na bongo ezala te brita bobeti bosali boy ya Charlie na epa na yo ponga na za mo konzo yo kalito imorote ya Charlie o plateau ya kovimba par karangai fallait se taire ba erreur mususu échangeara ya Charlie Prince bino boza bato boloba français makasi bentelo yaya baloba kana kanda te basala ka émission na kanda te ba réagissara na sengo makasi te mutayi sanga ngo vie rambo Kofi Olomide. On t'a fait un conseil, voilà. Ah, vraiment. Tu as vu la colère, hein? J'ai regardé ton émission, en tout cas. Ah, tu t'es déchaîné. Non. Prochainement, ne fais pas ça. Si on a la kanda, kolobate. Si on a les 5 kolobate, il faut vous en rappeler. Malgré que, le conseil est aux oies. On t'a fait ce conseil, ça a été sans ça, et la honte. Yaya, où est-ce qu'on a été vango? On a dit qu'on a un problème, on n'a pas de jeep. Na côté li fait répéter mais peut-être là mususu ayiba ina été ba ebisi peka na ndi peut-être ka osepa na oza de na raison grand raison na oza na ngo ya Charlie ba bengi oyaka o répondre ngoloti kala na yango oyesu na TV na ba choc na kanda soki na moni faire nga na obeta faire ya Charlie Prince boza na ba conseiller mabe boza ba conseiller mabe makasi ba biso to kangisa faire ba kanda benemi po ba favoriser ba bino na ninga mabete biso to luka to sa be mission ozaki au top na ebite boyela ni au niveau faire alinga ki yo Charlie Prince mon vieux na yebite boyo kaka na yebite nga lelo faire ata pinga émission 20 fois faire pinga ata 40 fois mais so na kaisika faire wana mo bo ata ya mukie ya bolamu akota studio abwaka ya na sa mabete pona wi ke faire ta ngolbaka na kapashi eyelinga mabeye ane nzambe te mais so lobika ma petit nangati ezwanga te ponga nde na raison de kamanga na faire ngana papa Hervé ezwanga te ponga nde na raison na pekisaka kaka émission ya premier soin eloko ngana yela ne kaya so mokidi mo baboye barate eloko ngana welela kana mpaka yango wana yabo moni mpaka partout atosolaka bien ebima ba verso ebele lokuta eloko kaka o ezara wana émission ya premier soin alinga te ba reprocher
mais nga natalaka lobby ya Charlie au lobby mabe makasi je pas aimé aza quand même star na biso yo poza journaliste mboka tolinga ko makasi koyaka na TVT na kanda nde na omona mona be émission wana c'est pas classe mala bina lobana nga lingala na pasteur Jonathan Tea musupelité mususu pelité oyo osala musée nga na osepa nango te natali Facebook na oya litia na otala be émission na sur émission ekomi na kaka lobby to solo na te yo litia mais ozo koma na Facebook wana yango te litia kanga Facebook litia kanga Facebook bozo apporter ba mise ba merde na ba merde to yeba so papa ba golwa te ba golwa na ndenga bien litia oza déjà dans pifo na yo oza na makam na yo ya na loba na sanzungu to na loba likolo ya TV to na loba nini voilà pour litia to tcheno entre parenthèses ya Charlie au pesimba mo fait raison na bato atale be mission no lo baraté mbala moko faute comme ba mo ya yo monde faute zala bongo faute zala bongo mago za na fête té au saké le côté mais ba émission o gaz fabuleux na barakanda ya lobby oyo zo mbata lelo yangwana apo vandi susuté ngasi ko sona o mona faire nanu wapi c'est faire on passe à yuma kuna sozo luka suma kamu susu na bamata kuma bende banani yaya asape yaya baninga père de famille lokola yo boboti pe bana yaya vande ekoleka bopesaka bato ba micro te so bana sakanda uzalaka ba mise pe si babaya okumisi kotoyo obebisi kotoyo oplonger kotoyo babaya moi ba musicien wana boye ba bango te ba musicien na étudia bato nyonso baloela ba musicien bazala na ba paiement bozala na ba misika po ba musicien ba mayele batala de ba intention bozala na ba paiement te boye bango te la preuve nyonso emonana nga kapage na chronique mokie na sala nayebi bapaka mpo nazwa temps ya kovanda na bango na ndenge boye 5 star ya Charlie même Fali abanga déjà ndo okendaka na ye liboso moi je te dis vrai bozala bino batikala na bashoki oloba nini avant ozara nini avant lobela pe petite elle mara mais gardez ka bande na yo oloba déjà très bien d'expression kitoko oza élégant des fali pena linga l'élégance mais ala wana yaya koloba no to minimiser au salabo comme le musicien, journaliste, beaucoup de choses passent. Donc, on a un problème en bas. Chroniqueuse, hey! Ça, quoi qui me dit quoi ça? Ozanani, chroniqueuse, hey! Belle famille Balouki. Ozanani, youtubeur, hey! Bah, supporter, c'est vraiment au ganga. Sony. Na Kenya, France. Bah, entre Paris et Bruxelles. Ba policier à douane na lobaka ke naza presse mundele niveau respectanga place na mona pe ke koza journaliste à world mundela banga ke na ba caméra to na bika na presse mundela banga mais eza pasi touti na yorobo touti na yorobo excusez biso paradis a été distrait touti na yorobo bani ba panze su munoko kala mingi te yoroba tika na ye mais etikalaki na mitema
ya ba warrior ba maîtrisera fan te kande ba loi yo ba ke ba beti ngai na mo lokola besenga nde nani ba vimbisi nga image exacte ye moka ye ke ba vimbisi ba okanga besenga nde ba okanga ba fano ba betaki munoko na ende beti se fimbu ato fingi ato saliboe même fali so abika yorobo pe am to finga nga yorobo na nenga apesa passeport apesa esili rien que regret mama isaka rien que regret na muto asali le bulamu bande kwa mibali bande kwa basi na sangisi ba chroniqueur bote ya mako ba yaya biloko to tika ngo ba ko luka na ba mbongo ba ko luka vie faire nginda fale nginda ba mise ba nginda total ba mise la biso jeune to lobanaka to za rapina ba limite lelo ba beti bana mibali bana baso pe bazoka te ezaka bon peu comme de la guerre mais on sait nzambe akota kata mitema na bino bozala sacrifier te pour la musique to loba boye pour Charlie aza debout ya Charlie tika na biso ngo pena ana TV soko lobela fali lobela ye en bien o pour lobela ferré a lobela ye en bien koto pe o sa musique na ils ont pas besoin na ebité ba musicien bozongela nde bozalaka ba conférence de presse et beba et ça m'a resouté na Congo oyo wapi otolobake artiste asali conférence de presse pe simbi lobaka po comment na poto ko ba conférence comment na poto za tout bien te kusangana kusala bo mtu alingi conférence na za bien fois ba pro ata 5 alobi pe ke YouTube ko ta TikTok ko ta tende eza bien en ordre yangunga na boya na ndenga mabete me na se lava na se lava na John na ngana liteya me liteya kaka zo benda ngai susu tout ça musala bien même musée ata to lobela musée maza atala na ye musala atala na ye mais loko zo boma kaka koloba musala na plein et puis na comprendre pété baton ouais batuka ya malamu nde basala ba dégâts n'est-ce pas bateau nyonso bazara na clash na internet sauf personne en réalité boy bat misous surtout liteya atala liteya za na respect moko non na monate so alongolika nzamba na fona tumbango azana humanisme moko même Charlie Prince azana humanisme moko même atali kindingu musée asaka na respect na boye humanisme moko bato nyonso basala ba classe ba mais soka ke ye na téléphone et comme na moi msusu o relobelalité à 12h juste ayo quitter maman te oza raison 12h 1 minute ngana golwa ngana otika te ngana lité ya mukolo kufa papa ava la msonde Jésus nde Jésus la musa Lazare nde bala musela biso Lazare nde ezabo yaya limite zala moi ça mutaza yaya mutaza leki mutazali internet c'est baby bakanga TikTok bazo exception na TV to pema bakanga YouTube bakanga nyonso ba misa ba pema na ba TV ba misa ba koma na bomba ta TV bo bebisela biso musique et beba nyonso ebeba mabe makasi bomenga fana ngoloba bo na balolo lelo monanga na préparer maloba nanga ya mabele kate ana Capage TV ya mabele kate boyoka ida na émission auto to sala na mpaka na ebisa editeya au moins que tu kangama ebinemi bo constater que tu sali 1 mois et demi pendant ça émission pour na clash na mema ngambu na mema nanga ngambu soka beti ndika e komi na nga na yebi
soka fingi ekomi na nga babengaka nayebaka ni dada ni dev mais na protégeara na teyaka ya Charlie na teyi yo yaya bwaka yaya liteya non yelo na coulisse yo non na yelo na boité yo zana na coulisse déjà yo non conseil ko de hernios liteya bwaka ya musée ozana tous les tactiques ya obimsambongo ozana tout le tactique ya obimsambongo même madame non atika ya yoro pona bike ba katela bino ezana ba spécialiste ba kataka ba katela bino oyanga je contrôle tout de A à Z ozana tout le temps yoro oza connu na Abidjan ba français no lobaka wana ndenge wana kando oza connu na Abidjan pona ni bo pesa bino mo lobaka ba uta yango ba uta ba simba kin congolais na distraction petit fallait ça rapport à un grand nanga pour tout le monde pété comme toi biso peut avoir une gratitude même peut ça va président Chabani record mais petit fallait na ebi fallait petit fallait t'es pas capable na ebi petit fallait ba conseil orientation au vent saleki au salibo au TI au salibo au lelo musicien ni à génération petit fallait to que tozonga sans parti pris. Petit Fally, mais fierté dans fierté. Joe a bien Petit Fally. Regarde c'est Joe. Tika mona, tika na sa émission. Naza parmi batinda ba vidéo, nazo pe la vidéo na tindeli prise. Tala mwana walinga ko mi chema boko. Nga Fally aza temo akufite. Mais tala lelo, Fally aza fier na Petit Fally. T'as le langage à Petit Fally, t'as l'orientation, t'as l'océan tamboui. Bateau baza ba quinoa, te ba benga biso ba quinoa. So te kata lubumbashi, boma, bamboko ba quinoa. Quinoa eza soni. T'as la quinoa. Quinoise. Eza soni. Biso to kaisa biso nde to ana level, nde to kanisela. Quelque chose na Kinshasa et à fin. Yaya, bata matadi bamona biso ba quinoa. Bata mwanda. Na poto, ba yiki Z. Z. Yaya, to bongisa. Océan ta bo fingi bon mona ta garçon azo zonisa. Azo corriger kaka. Azo frappa kaka chaque. A fingi nani. To ke no malembe. To ke no malembe. Na tala place wa finga inosa balumi. Na okala kwa ma monsieur Tanganga étranger. Et même na ba commentaire. Soit j'ai ta dépression, ma quoi dépression. Mais tu as le respect à monta, tu as le respect. Ya bande ko na biso kaka o ba bazala o ba uta di banda ba ya o to biso to benga na étranger. Pour ato ti matadi oye ba reste matadi étranger. Akena plus matadi. Mais bo tu as le respect o bazala na. Si bo ka innocent, ata sala ba guerre na innocent. Bon, il y a une image innocent à fingi. Balume. Innocent à fingi. Petit Fally à fingi. Mutubu à fingi. Donc, nambo ka tokomo tika na biso ngo kaka pour biso moko to a veille. Tous en a bolingo. Na suka na a pour vidéo Charlie Prince et ça n'a pas se mettre du so ezayo. Tika. Oza très gentil. Jeep Azarak. Aza mwana malam. Jeep. Très gentil. Pona yoka epena biloko te. Ata ba débordement yaki nango ata boye protéger artiste kando protéger rien. To memara sous passe likolo passe te. Ya Charlie.
na lobby sope Marlène ozwa kasanga azui moi par na ye sope ya manganga ozwa na ndenge na ye azui bozongi sa fierté lokumu totalaka bino bozongi sa fierté kolobela mutu ezaka te ko critiquer mutu non kolobela mutu ezaka ko critiquer mutu musu te ngana na débat lité a pété na lité a kanda tande na gérer bango si bêtise est kota mais ça na ba le linge sale musu pe c'est la famille pour na neni on me na John elle se place ça na pe neni on me na lité na gérer tout ces géranaka lité a sa père de famille na bi moi ce n'est bien non lingate a un problème pour voir ma capacité mutu no pe no ozala na ye comédie ça la lité a bien clashté so boka sana lobela kete na lobaka tina kangise nemi tina suspendre na sa parmi bato ba télité le quoi zone place au kété fana na faire na lobate ke finge la fête ti suzana ba ba visa punda na yoka na zaponda place ya singate présent réclamé au fingité na yoka na ngate zaponda pour qui a vu les pères a vu les fils ces hommes des zaponda pour d'ailleurs on a baboy bi orchestre et pas Fali opéra Dilasso opéra non non ka Dilasso capable chebi que to soule kauka benga capable mikolo zo finga te fallait alingo finga na yoka te papa chéri mpaka nanga limbondo est-ce yebi limbondo est-ce la BCBG boyebi limbondo bapaka bino boyebi kaka nanye oyebi limbondo so bino prezaza kuna c'est que prezaza wana boyebi limbondo na bwaki mpaka nanga limbondo mais respect la BCBG so bi mais prezaza kuna pesi posi motete c'est kaza bino boyebi kaka ba Patrick Adogo Patrick Adogo ba soda mais ba vandaka surtout bito no tanga ba orchestre no timbisa bino ma mususu fo boza rable so na mo ko bo ze na mo timbisa na bo mouvement so na mo timbisa bino qu'il faut que na besenga ne balondo boye oke na boye ba mpaka ne ba kapasha bomi o timbisa de fo ba za rable nzamba pambolo ba orchestre nyonso ba journaliste to boye te bozala ya bato mais ça a la dignité, la valeur. Et ça a la dignité, la valeur. Boété. Vous avez père de famille, tokoli, vous avez 30 ans. Sauf madame sous la tiktokeuse, banane. La biso pela otoye. Venez faire zate ba parents. Charlie Prince ba beta ki o mabe. Yo za invité na biso to tchela motema. Na bi question na suki na ba invité. Ya na Charlie Prince ayaka. Na olingo za envie pour bana baza. Et puis totalement je na ba garde, tenez ti bon garde za été ou pomba. Garde za été. Vela lumumba ona munya comme na garde. To mesala ko bomba ma. Ezala la guerre. Et comme to robeta pe. Tu mo robeta ko mobima. Biso pe to robeta pe. Tout ce qui va. Merci. Capage TV. Capage TV. Capage TV.